Là, je m'excuse déjà na ebandeli. Je voudrais à ce que na bisabino makambo ya voix na ngai. Voix na nga ezobima bien te alors. Bo supporter yango ka ndengaka parce que soit ezate na makambo oyo toza nango moye totika yango ka boye ezate. Il faut totiaka analyse. Kaka ndenge ezalaka. Voilà. Dossier Rebochulo. Surtout, j'espère très bien que Tozo Landa procès ya Rebochulo. Je me rappelle de l'autre le 26. Na sala qui partage, na sala qui analyse ya likambo ya procès ya Rebochulo. Oyo eleka ki o ba ibaki ba sak na ye epa ndeko na biso Kasai. Azana kombo mulai menga oyo kombo ngamo kona retenir eza kombo ya Kasai. Voilà. Dossier wana ezo kende bien, mais pas tellement bien. Pourquoi? Parce que na ndenge eleka ki na ba réseau, non on s'entendait pas à ça. Je m'explique. Ndenge de konabiso aiba kisak ya artiste na biso Rebochulo. Ba postaki yango sur les internet. Et surtout, vidéo wana ezalaki vidéo moko ba enregistraki na caméra de surveillance. Donc, cela veut dire que eza vidéo moko boye oyo ba enregistraki na ba caméra oyo batiaka na bandaku, ba caméra oyo batiaka na ba appartement, ba caméra oyo batiaka na ba musala, des vidéos ba postaki. Ezalaki vidéo ya téléphone te. Oyo muto abandaki filmer na téléphone te. Ezalaki vidéo ba postaki, vidéo ya caméra de surveillance. Parce que tant oyo ndeko na biso Kasai ya bando yiba biloko ya notre artiste Rebochulo baeba kite. Ba utio okoyeba ke ndeko na biso wana ya chauffeur ke muto aiba kisak na ye ezaki na mbongo passeport avec son téléphone moko ya notre artiste Rebochulo. Ba uti koyeba eloko wana je m'excuse. Ils entendent oyo ba chekaki na caméra de surveillance. Voilà. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme je l'ai toujours dit, bienvenue Balandi Nabiso Yasika, bienvenue Balandi Nabiso Yakala ya chaîne Nabiso INSNM officiel. Bozaba bienvenue surtout dans le système moko ya kitoko, dans le système moko ya bien. Comme je l'ai toujours dit, Bandeko Nanga, ici c'est toute la première fois que la chaîne Abiso INSNM officiel. Je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout Bobo Sanakapete, cliquez Nangonga ya notification. Comme je l'ai toujours dit, malamu yangonga notification ezalaka à chaque fois que INSNM officiel a commandé publier ma vidéo basika, vous allez notifier na système moko ya kitoko na système moko ya propre. Alors, abonnez-vous et surtout likez, partagez, commentez, cela nous fera énormément plaisir na système moko ya kitoko. Kaka ndenge ezalaka. Bandeko na ngai biso awa toyaka otia temba toyaka osala nde ba analyse. Toyaka ko juger mutu te, toyaka koloba ko créer likambo te. Tosalaka ba analyse kaka ndenge ezalaka, après analyse totiki na biso. Alors, voilà nga déjà eza mabe, je vous avais déjà prévenu déjà depuis le début ya analyse. Vous remarquez na tout c'est mais choix exacté, il faut tout ça la analyse parce que tobando c'est la réaction ya Rebochulo. Tobando c'est la ndenge Rebochulo akoleka na procès à lobby selon ye moko. Toyoka ki déjà ndenge ndeko na biso Kasai aleka ki na procès à lobby selon lui. Alors, tobando c'est la procès ya Rebochulo. Alors, biso tout déjà to yoki procès à Rebochulo. Alors, il est temps maintenant ya kotia analyse. Kaka ndenge zalaka bandeko na ngai na système moko ya kitoko, na système moko ya propre.
ekomaki Rebo Chulo atiaki analyse atiaki plutôt avis na ye na likambo wana. Alors j'espère déjà très bien bisono soto landaki monsieur le juge alobaki ce qui eloko wana eza ya solo ke Rebo Chulo nde mutu apesaki ordre et ba ba police ke babeta ndeko wana Kasai parce que ordre wana eza police nde apesaka ordre ya kobeta mutu. Mais si c'était de la part de l'artiste Rebo Chulo akopirge donc akokota na boloko na 20 ans de prison. Rebo Chulo aza mutu ya 95-94 si je me trompe naza mutu nakoki kobosana alobaki date na ye na procès na ye liboso. Alors pour le moment na bosani yango ce qui toutier par exemple 94 le lot aux en 2025 cela veut dire que Rebo Chulo a 30 ans. Ce qui a continué en prison pour 20 ans à Kobima 50 ans. Donc vous allez 2000 plus 20 ans 2046 hein, si je me trompe. Alors ce qui totali plutôt carrière Rebo Chulo déjà ekokufa via yemoko privé. Rebo Chulo c'est une maman abotaki azana mwana ou abotaki na l'artiste Inos Balume. Donc aza maman. Donc imaginez-vous sa carrière, imaginez-vous vie na privée et vous allez ruiner. Mwana akobandota la mama na ye mwana kobota akoba epito akokola azokendo tala mama na ye ya prison. Bandeko na nga cela ezopesa nga esengote parce que kotala ndenge notre artiste akosilaka boye pas seulement na kindenge ya kobo artiste ma kindenge ya bo mutope ekozwa etant. Donc eza eloko moko boye oyo ekopesa biso esengote. Alors, moi je vous ai toujours dit biso to ya kotia analyse to kaya kalikambo te to za analyse na biso parce que to monaki réaction ya Rebo Chulo. Rebo Chulo alekaki na procès à lobby selon elle. Biso tout to landaki procès wana. Alors, eza biloko moko boyo to koki ko bongisa te. Rebo Chulo azaki na ba question oyo a répondraki na ba question mususu oyo a répondraki te. Déjà, monsieur le juge, je m'excuse, alobaki boza nabino na droit ya koloba ya ko répondre plutôt na ba question bokoki ko répondre oyo pe bolingi te bo répondre te. Eza droit na bino, eza choix na bino. Eza na ba question mususu o Rebo Chulo personnellement na landaki procès na ye abando répondre te. Pourquoi nazoloba na ndenge ya boye? Rebo Chulo c'est une artiste. Alors, ils ont la question mususu ou abando linga ko se protéger. Mais vis-à-vis ya gouvernement, vis-à-vis ya l'état, choix ezate. Moi, ce qui na oloba na dossier oyo nazwaka exemple ya Constant Mutamba. Son excellence oyo azalaki penza na gouvernement abando sala penza ministre ya justice mais lelo justice est justifiée. Alors ce qui Constant Mutamba abando sala na gouvernement na justice Rebo Chulo pe aza artiste aza mutu ya l'état comme biso nyonso toza bato ya l'état hein? Mais na ndenge Constant Mutamba azalaki penza azalaki mutu kati ya l'état mutu ya justice mutu ministre ya justice mais justice est justifiée et puis etie na prison. Alors pour na Rebo Chulo to koloba nini parce que pourquoi na oloba boye tolandaki je ne sais pas comment est-ce que je peux l'appeler, c'est un soldat oyo azalaki penza na tête ya ba soldat oyo babeta kifimbo ndeko na biso Kasai jusqu'à ce que komaki na niveau ya koloba vérité ke nga mutu na iba kisaka. Bandeko nanga avant penza na évoluer na dossier oyo boyeba ke
Malgré l'artiste Rebo Chulo a copérigé prison, kokota na prison, ndekopé kasa ya kokota na prison parce que à sala qui acte de vol. N'oubliez pas cela. Malgré les Cambouana amemaki yango na gouvernement na l'état, bobo sanateke, un voleur mérite la peine. Donc, bako justifier pe a kokota na prison pour na vol oyo parce que ye admettra kike ayibaki. Est-ce que bozola nanga malamu? Parce que nga nazo expliquer bino malembe. Voilà. Comme j'étais en train de le dire. Rebo Chulo ndenge alikaki na procès ausi koloba eza na babiloko oyo alobaki eza contre la police oyo ebetaki ndeko na biso Patrice. Ndeko na biso Patrice baoyo babetaki ye. Olandaki déjà procès à soldat moko oyo penza azalaki na tête ya bango nyonso azalaki lokola lieutenant si je me trompe. Alobaki na ye moto ordonna keke babeta ndeko wana ezalaki Rebo Chulo. Mais Rebo Chulo alobaki tango babando beta ye, moi j'étais pas là. Déjà eza kosamba mibale. Donc à dévoler. Oyo aye na système na ye mususu aye na système na ye. Est-ce que bozo landa dossier wana ndenge ezokende? Déjà epai ya ba police epai ya ba juge déjà comment est-ce que je peux l'expliquer? Eza kosamba mibale, donc eza biloko mibale o ba memi epai ya police. Donc déjà c'est louche, c'est moche. Ce qui n'a qu'au loba na ndenge ya bongo. Donc cela veut dire que histoire wana tozoye bate na ndenge oyo ekosila. Ngamo personnellement, je suis inquiet. Pourquoi kolanda carrière ya Rebo, vie privée à Rebo? Parce que normalement kosamba ya ba soldat oyo babetaki ndeko Kasai na Rebo, il faut ezala kosamba ya ndenge moko. Soki bato oyo baosamba na ndenge na bango, Rebo na ndenge na ye, ndeko na biso babetaki Kasai na ndenge na ye, donc cela veut dire déjà histoire wana ezalouche parce que ba image ezali. Déjà pour la première fois oyo Rebo akotaki na ba na justice na procès na ye ya liboso alobaki ke eloko wana nayebaki te nga nazalaki te nazali na ndako. Je m'excuse, mais kolanda na vidéo wana Rebo elle était assise sur la chaise azotala ndenge babeti ye et puis atelemaki akie na ye, je ne sais pas soki ayokaki mabe ayokaki soni ndenge bazobeta mobali na misu na ye akendaki. Mais pour la deuxième fois Rebo aye kolobake, moi j'avais pas ordonné cela et en plus je n'étais pas là tango oyo babando beta ndeko wana. Donc eza histoire moko déjà moko eza louche, donc eza clarté pour na bao comprendre te. Alors bolande la situation wana tranquillement, calmement. Tokomi na suka partage na biso kaka ndenge zalaka. Merci encore une fois pour na kolanda biso, merci encore une fois pour na kozwa tana biso ya tana bino plutôt ya kolanda chaîne na biso Ines LM officiel. Alors permettez-moi toujours de vous dire